40 ans, tu refuses de foutre le camp. Aujourd'hui, nous demandons la vigilance de la population. Si tu nous laisses dans la merde, oh là là, oh là là, quitte le pouvoir, je te dis quitte le pouvoir. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs de la radio-télévision Zola, bonsoir chez vous. Et comme toujours, nous sommes là pour vous servir à travers cette émission sociopolitique Temps de vérité. Une émission qui fait parler d'elle, non seulement dans la ville portuaire de Matadi. Nous avons des appels qui nous viennent de Kinshasa, à travers le pays et même à l'extérieur du pays. Cette émission est vraiment suivie. Et aujourd'hui, chers téléspectateurs, nous allons parler d'un conflit qui existe entre deux députés. L'un est député provincial et l'autre, il est député national. Il s'agit du conflit entre l'honorable Didier Congo et l'honorable Jonas Tshundu Tshundu. L'honorable Didier Congo, député provincial, et l'autre, député national. Que pense un leader, bien sûr, des Patous? Et enfin, que dire de la gestion du Congo central sous les gouverneurs Kraskwanga Maswangi Bilolo? Pour en parler, nous avons invité pour vous quelqu'un, un homme très sage, hein? En tout cas, qu'on se le dise. Amaele, Aizon Arabien, et Sokayebiso Likambo, Mingi Mingi, et Kokisamara Penza. Yewana, le blanc Congo, il est avec nous à Yé. Nous avons annoncé sa présence pour Yambaye. Bapel Kidi Azanan, autorité morale de l'Asbel Makuku Matatu et Babengarae, chef d'état-major Ngwakazi. Mbote nao. Mbote Papa Sondo. Voilà. Alors, chef d'état-major, pour nous Babengarae, chef d'état-major, question de curiosité, hein? Bon, au moni pouvoir, ce qu'on protéger pouvoir, au bandit pouvoir et bandel. Soloté gouverneur Grace Bilolo a Rosala député Tosala nae azai pire ami nangai pende konangai ti lelo a commis vice gouverneur député Tosai kaka malamu a commis vice gouverneur Tosai kaka malamu ayeko koma gouverneur Tosaka malamu yango population ba monaki non qui chef d'état-major général pour n'a pas trahi n'a pas la DDT. Il y a la DDT, il y a des fois. Alors merci beaucoup pour ma précision au wana. Mais bandeko conflit mon cousin Makasi peut-être bien on a réseaux sociaux tébo bien mais je vous dis conflit oyoyo et ça Makasi mingi entre l'honorable Didier Congo et honorable Jonas Tshundu Tshundu. Moko ya territoire à Tchela, Mususu ya territoire à Lukula, c'est ça? Oui, oui. Voilà, alors Otoyambi a un leader à part. Pas que un territoire à Lukula, c'est ça? Non, leader à territoire de Lukula. Leader, voilà, il y a Congo central. Pour ma commentaire, tu as Kasangula Mwanda. Kasangula Mwanda. Mais, dans le territoire à Lukula, tu as peine à battre. Oyoyo, Télémaka, ce qui m'a remboursé. Et les loups, conflit, wana, oyo sali que. Bokabwaniezo quota entre les deux hommes politiques wana, les deux hommes d'État wana, hein, et comme on a un niveau moko oyo peut-être to éviter. Voilà pourquoi nous avons bien voulu to yambaye, to tala, to yoka sagesse naye pour nalikambo wana. To yambiye pambate parce que lui, il est leader, hein, c'est vrai à lui Makuku Matata partout. Mais tu as biso nyonso ki apostila kana ngambo wana, n'est-ce pas? Oui, oui. Apostila kana ngambo lukula kuna alo. Ayebi mamogambo ndenge lega kuna. Alors, yebisa biso nanu pona ba oba yebite conflit wana ibandaki ndenge nini entre ces deux hommes d'État. En tout cas, ndeko Sondo, vous avez une question piège, mais na boyaki koya na invitation na yote poso na yakite elingo pesa bien te po naza leader sage na liso a Fachi Beton na Baflef na kota la te des ordres de côté commis des ordres en commis sous-souté entre honorable Jonas entre honorable Didier Congo mais confiant est commis entre quelques batuya Lukula
quelques bateaux à Tchela. C'est sérieux. Et comme c'est un problème de population. Dès que ma cambo ya population, na koti kate to ba noko fingana entre Tchela et Lukula. O Lukula Tchela izaka eloko moko. Eza na ngoka ka otutana, eza pinda confité. Mais population de bango ko tsangwe comme un conflit, ba profiter ba baisse politique. Ndeko honorable Didier Congo tango a lobaki problème à crédit, mais toyebi crédit chef de l'État a payé sa crédité. Ezande nini ba banque inde ba payé sa crédit en tant l'Assemblée nationale a autorisé comme ceux qui balobaki to Vital Kamerhe. Voilà. Yende autorisé qui ba député ba kinzo crédit et goleka malamu. Mais total kaka eza manquement ya babenga ngom ya communication. Eza nga manquement communication non chef de l'État a payé crédit non eza chef de l'État te eza Assemblée provinciale et nationale bakende kozwa crédit comme pe ba député nyonso te bakende kozwa crédit quelques députés pe ba boya na bango kozwa crédit po biso nazo ba air à péage tato za na péage tato zwa ki crédit na compte ya péage na compte ya gouvernorat compte ya mbadute mais compte ya gouvernorat pour crédit ceux qui ozui yango ndeko sondo ba banoko kata yo mbongo. Très bien. Ba banoko kata yo mbongo salaire. Biso bazo kata biso 30%. Alors 30% ya salaire. Ya salaire. Donc biso nyonso to plonger ki na crédit. Mais ndeko gouverneur Grace Bilolo. Seri wana zai chef d'équipe aboya ko kene ozo crédit. Atia ko zo crédit. Yi azozo kene ozo salaire na mobimba. Mais biso to zo ki ba crédit. Bandeko Gouvidino, bandeko Falfal, bandeko Levi, bandeko Florimbadou, bandeko bazai belé tokeno zwa crédit, ba KBG batu bazai belé tokeno zwa crédit, bazo kata rabiso. Ndeko gouverneur Grace Bilolo yé aboya ko keno zwa crédit. Pour yé abandaki ba organisation vie na banda bomwana. Très bien. Vie na ezaka tout droit. Alors, yango nde population azo bosana, chef de l'État te apesaki mbongo wana eza crédit donc eza mbongo ya moko ya salaire na ye comme pe député musoko loba national ko loba non anake na ko zo crédité mais to se plaki na ndeko Didier Congo ake ko zo crédit na crédit wana akangi maboko te asomi banje oyo bato bazokanga ba photo maintenant na moni yango te po ngai naza liso ya ba fleuve ce qui avant au côté na Tchela avant côté na Lukula premier secteur et ça secteur de Pate tous en la limite na territoire de Mwanda alors ba engin wana ifaka ilekla na secteur de Pate pour na prince avant il est à 1h du matin na za diana ba information pour nga na ba bere rouge na ngai ba sivra mboka. Alors, mais il y a 4 h du matin, l'équipe a repéré ça information. Mais engin wana ti lelo na to moni angote. C'est que ekozala na poto ou bien ekozala na mai ou bien ekozala na port. Pour nous ekomi même Tchela. Alors, eza idée moko ya malamu. Vous comprenez? Comme ndeko Jonas. Tant ndeko Didier Congo abandeki ko déclarer makamwanas. Il y paraît-il, Batouchaki, honorable Nassi. Ouais. Suppléante na l'Assemblée nationale. Pour wana siko ezaki ki mwana te, ezasiko aza honorable. Député. Alors, tant Batouché honorable Nassi, il paraît-il, na ba député mususu. Mais ndeko honorable Jonas azala quitté. Azayi na mboka ya poto. Azala quitté. Ndenge azala quitté et pesi confusion pour ndeko Jonas a solara na bango nyonso et pesi confusion kombo na epe ekoti na kati or batu oyo ba sepela quitté o bazwaki tant ya koyebisa honorable Nassi batikali sima et comme siko guerre entre Lukula na Tchela. Mais ngai en tant que leader d'opinion en tant que biso
ezala honorable Didier Congo, ezala honorable Jonas, toza mutu moko, toza bana ya Mbachimbacha, toza nani bana ya Chasadi Tumba. Voilà, kota kuna parce que je sais que yo oye koluka kimia oboyi bitumba esalema parce que to yo qui même na ba propos ya honorable Didier Congo azapre ya kokota na lukula pour la sa force na ye et azali ko critiquer honorable Tchundu alata kama liputa. Et c'est comme ça que va faut takaye mais va œuvre de salate. Bon, ngai nazara ketote. Nazara pe na justice te, injustice te. Nga nazaka tout droit. Na territoire de Lukula na année oyo tous les honorables nazo pesa wango maboko, nazo beta wango maboko. Ezala honorable Kiendo, ezala honorable Guilhem Panju, ezala honorable oya comme ministre Jacques Momo, ezala honorable Jonas, Matoko azana na préparation mais na yebite katinayi. Mais ba oyo to moni déjà ba signe hein. Mais honorable Jonas a travaillé. Pour toye na lobby tous les honorables bazoko travailler. Ezala ye Matoko na sangisi pona ngai na solana tous les honorables malam. Bien si na bima kite seni abimisa kingate mais ba yebi force na ngai. Et ba yebi na secteur na territoire de Lukula na za 10e ité. Na za parmi les 5e ba yebi pour na secteur na nga bango balekinga na mbongo mais ngala leki bango na leadership. Oui. Alors, mais bayebi un bon leader dans l'élection. Pe na ba meeting oyo sans fanfare, sans orchestre, sans bongo. Au sali meeting plein. Mon kilinyo so babeti maboko. Alors, honorable Jonas to matato kita et loko azo sala na niveau ya Tchundicide. Eza eloko moko pour ça lango préparer mbango, préparer mbongo. Pour hôpital wana na eko kumisa te. Mais je crois après 2 ans j'avais bien na souhaité te. Mais Tchundicide ba otika na souvenir à Libéria. Voilà pas honorable Jonas. Honorable Jonas. Mais ba lobby il paraît à ça logo te kuna ba corbillard ezate ba malade d'ailleurs. Qui n'a se faire soigner dans l'hôpital, il y a honorable Didier Congo. Mais moi j'ai suivi l'audio. Mais si que ce total bangwa, omoni bazobi na chimba na njuzi. Honorable Jonas, mandat coulé, ba mandat we utkoleka. Honorable Jonas a plongé giming na mangama Angela. Bien si Angela minga zo sa mingi ya Tchundicide, ya secteur na ye. Honorable Didier Congo ye alandaki mingi makambo ya ba hôpitaux. Vous comprenez? Mais na lelo makambo ngo échanger. Honorable Didier Congo alakota makambo banjela. Honorable Jonas aolanda makambo ba hôpitaux. Dona minute oyo il faut dani timba na njuzi. Timba njuzi bon. Timba il faut honorable Jonas. Pour honorable Jonas a mukolo ya honorable Didier Congo pour yango na limo yebisa yo soki ngai na koti makambo oyo nazoko senga na ba crière na ba jalelo na ba animateur pour to na ba sokta to na ba jalelo to na ba crière to na ba animateur to na ba leader d'opinion. Alors ngazanga vieux leader nazo senga na ba leader na tous les couches bo peli sa montoté pour ceux qui toquent plus loin. Honorable Jonas c'est un grand leader na territoire de Lukula wana na koboyate toquent plus loin. Honorable Didier Congo grand leader
double brassard na territoire ya Tchela wana tokobo yango te baza ba grand joko alors ngai na yebi bango tozana to uta école moko to uta na école ya Tchassadi Tumba après Tchassadi Tumba to kena école ya Mbachi biso na bango kolia na bango to sa to Didier Nkongo ngana yiko fanda kolia na ba leader nyosa Tchela na vie na biso Mbachi o Jonas honorable Jonas azamutuya vie na biso Mbachi to lepi vie na biso ancêtre Mbadu même ma Didier Nkongo toujours azanayi comme nga nazaka na Mbadu complet Neko Jonas. Alors to uta na école moko école ya Tchassadi Tumba école ya Viena biso Mbachi ande mokonji école ya ancêtre Jacques Mbadu. Alors en tant ngai nazali na kati nazali na ndenge ya Tchassadi Tumba biso nyonso tozali na ba karete tozalaki na biso mais tozali na karete mais era Mbachi tozali na ba carré. Vous comprenez? Ya Jacques Mbadu tozali na ba carré biso nyonso. Na kolinga te bandeko na ngai bakoma kotutana po bajalelo baya kopelisa mutu. Omoni province oyo ya Simon Kimbangu ya gouverneur Grace Bilolo eza province moko tozoko senga kimia ezala tolingi te ba cho tolingi ba guerre te poko mona guerre ya honorable Jonas na honorable Didier Nkongo et ko benda guerre po toza ba frontière to bandeko donc che na lukula toza bandeko donc au moni place basali nini au revoir na oleki Sioni oleki Kango okota na secteur de Luango na Kimbenja donc au revoir ils va côté wana donc ce qui donc pas un mètre au côté na mabile ya Tchela donc ils ont presque même peuple mais nazola na ba fo non Didier Nkongo soka yelukula toko betaye kuna subata Tchela Jonas toko betaye sikoyo soki biso tobani kozanga ba honorable na biso respect eza soni nga le blanc Congo communication na nga echanza communication ya ba campagne ezalaki mususu communication ya lelo yo il faut na respecter nanu ba élit du peuple pour na yebi passe ya campagne nga le blanc Congo na yebi passe ya campagne tant mutu ba bimisi na seni to négliger yete ba bimisi na seni. Hein? Population va voter mais c'est a confirmé. OK. Pour ngai va voter ngai c'est a bimi sangate na osade. Bon, alors yango nde na zoko senga na population. Population ba fungola motema batika biloko ya ba cho. Pour honorable Jonas as a grand leader na kwena ina lokula. Honorable Didier Nkongo as a grand leader na kwena na Tchela. Alors, honorable Didier Nkongo, même as champion, akoya na lukula te, ako battre biso na lukula. Oya bi ma première kuna sora yoko postile. Vous comprenez? Akoya pe kuna bo senti popularité na ye. Non, popularité il fallait zala po asola déjà na ngai. Pour nga sona pesi fait verte o leklawat. Comme honorable Jonas ako kendete na Tchela abattre Didier Nkongo na Tchela. Impossible. Impossible, eko simbate. Donc mutuna mutazana na force na kwena. Merci. Voilà, je rappelle à nos téléspectateurs que nous recevons dans cette émission Monsieur le Blanc Congo Azali, autorité morale et Asbel Makuku Matatu de Kasangulu Amwanda, chef d'état-major général Ngwakazi, ne Azoko le Belabiso Marambo yoto bengisi pambate parce que yé a une influence dans le milieu on est à Tchela Lukula. Voilà pourquoi nous avons bien voulu to yokamungo na. Alors, Batuba lobby honorable Didier Nkongo azamuta ba vérité.
ayende ko dénoncer parce que tant Tolanda qui conférence de presse de ça qui malobane ya liboso na kiyombe c'est vrai mingi wanda ko comprendre kiyombe te mais kuna alobela mama crédité alobi chef de l'État a pesi na ba députés nationaux mbongo et j'ai suivi na kati audio wana kutu honorable Didier Congo ba bengi pas honorable Nancy oyo azali suppléant ne a remplacé dans l'Assemblée nationale alors ko kena nous kuna tshela te zelanga na matadi to kuta na parce que ba mbongo nazo mona na compte c'est élevé 600 millions beaucoup de dollars alors vraiment moi je me dis quelque part c'est comme si yem ka lobi en chef l'État limite zo ba mbongo pour to sala ba action et après to yoki di honorable Didier Congo yo changer bon ko changer ou pas mais avant ko lo ma crédit quelque part heureusement neti moi vérité moko ezawana par rapport ya misala o sengeli basala parce que ye alobi ya sala ka misala et on dirait ko dénoncer bango nde ba yini ye muta sondo aux armaillés les topé mabi moko za ba question piège mais ngai na yaka na invitation non so na yebi likambo so na yebi te na yaka te très bien posera très fort na ba question alors Mutasondo, et là on a vu ça, communication est ça compliqué. Yango, ngai na kenasu na ba voste allo groupe na loba su mingité. Pourquoi? Na meka ko loba ba allo groupe pour na pouvoir à grâce bilolo mwana mboka azwa pouvoir. Ndenga azwa pouvoir na loba su mingité. Na fanda na tala kabatu. Na fanda kimia na tala kabatu. Alors neko Didier Congo en tout cas, côté vérité, à la vérité. En tout cas, on a les bravo, côté vérité, à la vérité. Mais, au moins, nous avons coupé et bêta alibaku. N'est qu'en a l'obaboy. So ba vérifier, n'est que l'oba émission boy. Au moins, la place moi boy, les blancs qu'on a bêta qui moi alibaku. Très bien. Et ça la kanango. Donc, les kamba crédit à solo. Bah, c'est nini, bah, libéra qui crédit dans l'Assemblée nationale. Ils étaient chefs de l'État pesa kimbom mais ça il kamba crédit pe ils étaient chefs de l'État recommandé député zombongo wana qui nous sale sa population non ils ont bon chef de l'État ils ont bon yemo député pour pas okata salaire na ye ne pas okata salaire na ye comme père ko lobambo ngai na lingi na ngasu na ma population te mais ba kwa mbongo mu me kudi ya mutre kanga ni kelevé déjà différent ngai na kepa gouverneur a pesi ngai mbongo qui nous ça sa population le kula ngala zimbongo wana na liango bakokanga ngai mais ceux qui par exemple ba pesinga musala na gouverneur na ke ko senga crédit na nga ata na liango bakikanga muveke ya monde. Mais est-ce que ça va mbongo te quand même une façon d'encourager les députés parce que yebi bazana ba base na bango ba ça ça fait ma misala bisika nyo sote chef de l'État ko ikokende c'était peut-être une façon pour encourager bango mais c'est comme si bazo reconnaître la montée comme il crédit bongo député rôle na eza ko gensala ma misala rôle na ezali ya ko défendre ba audit ko défendre population, qu'on défende le budget, qu'on défende ma cambodélé. Il y a pays ou bien il y a beaucoup. Il y a beaucoup de action kuna. Non, c'est vrai, vous avez voté, mais dis-moi, vous avez une œuvre au oui, tu l'es là dans salaka, mais wana eza problème ni neza wana eza volonté bolingo. Eza bolingo. Député soka zo bongsa coin na ye, eza bolingo na ya population na ye. Pour gouverneur, musapi moko eko soko elongité. Pour gouverneur, à Kobongisate, tous les 10 territoires de A à Z, Bambo Kanyos, à Kobongisa ba principal. Mais Makamusu, c'est ça, ba coin Moussous, gouverneur, a bien moté. Tant que vous avez député, vous avez ba coin Moko Boy, vous avez ba Kobongisa, coin, on a ça problème. Donc, honorable Didier Congo, en tout cas, dans l'Ingaka Eming, comme honorable Jonas dans l'Ingaka Eming, pour Bangomi Balé. Bazo travail. On a l'éloyo, honorable Didier Congo, azui à lobby na ya bomba kana été. Azui crédit en wa sombi, bangin. Mais honorable Jonas, ce qui a lobby na été. Azwa teto, zo mona déjà biloko wana bazo sala na kati ya territoire na ye na secteur na ye mbata mengi. Et ça déjà malam. Bien sûr,
population tomoni erreur moko yango 2028 soki ko simba ba mata ba kitanga na kolia bango kana koleka et pour sikoyo population na biso ya ce secteur de Pat et Tchangassi ba comprendre na minute oyo to bimisi ba député territoire de Lukula les a composé na 5 secteurs territoire secteur de Pat pilote oyangai secteur de Tchangassi oyangai secteur de Mfubu oya Guilain Panju secteur de Kakongo place Guilain Panju botama ba botaye secteur de Tchundisi place ne bimi déjà Tchangassi na tangaki Tchundisi place ne ebimi Matoko Lwemba national Jonas honorable Jonas national place bimi Ndeko Kiendo provincial place bimi Ndeko Guilain natangi déjà ye Fubuna Kakongo place bimi pe Ndeko Jacques Mombo oyo Babi azui Cyprien a comme député. Alors ba action nyonso o ba bengaka phare ezo kende kaka Fubu Kakongo Tchundisi to boyite akona yeko loba lelo bandeko na nga patu bokomona Tchangassi bomona bango ya basala sumo ba action boko ya bosali pour même quelquefois na biso to pesa kibino mais bino pe population ba comprendre tout royo bo pesa nga poa 100% pour nga pena bima nga pena sala ba biloko bazo sala pour boro Jonas azo beta wana na Tchundisi nazo flatter ngo pour nga za muta ba action nazo flatter ngo na ko za jaloux na été de wana nde ba benga ki muntu oyo honorable Jonas azo sala na Tchundisi eza ki muntu donc oyo honorable Didier Nkongo azo sala ozo mona monte na chela mais Didier Nkongo a muntu moko mutu ko bude ya zate kolanda ba réseaux sociaux te ngane na boyi na conscient na ko bude honorable Didier Nkongo te na ko bude honorable Jonas te pour honorable Jonas mandat na ye azaki un peu apprenti ako somba bangien mais première fois somba bangien o saba kambo o zonda bambata te mais deuxième mandat moni afongo mi makama makasi comme honorable Didier Nkongo abeti pe mandat mon côté azobeta deuxième mandat afongo mi do makambo oyo honorable Didier Nkongo azo sala mutu akobudengo azate. Voilà, merci. Je crois que poto si ça dossier oyo parce que oye ko chande kimia olingi des ordres des alaté nous espérons que ba image oyo comme la bande kwa chela et qui ne vient à Lukula parce que beto nyonso betike ba pangi zamu zi chela uni territoire chela kuna Lukula donc betike ba pangi yavana Didier honorable Didier Nkongo pangi ya beto yavanda honorable Jonas Chundu pangi ya beto alisamu na ni beto bendana donc yenge fana kota beto zona ve mama ya kuma o côté bato chela bato Lukula kunwana kindu en tout cas mambuina je pense que les gouverneurs grâce à la motion de Bilolo, on est contre eux. Mais problème qui est play, il faut que tu aies la vision en fou. Mon gars, tu as la vision en province, la vision en fou. Gouverneur grâce à Bilolo, qui a la vision, il y a quoi ensemble. Nous les blancs, comme chef d'état-major, nous avons la vision qu'on ensemble. Mais maintenant, honorable Jonas, honorable Didier Nkongo ndoyi na ngai. So qui bazo yo kanate, par na wizana fe. Ya keso sani fois so. Gouverneur na kona solana honorable Jonas Didier Nkongo anke mona yimbi. Gouverneur na kona solana Didier Nkongo honorable Jonas ke mona yimbi. Or yam gana lomba la les deux honorables ben kuma ba homme d'état. Ben tubla ba base beno ba biga dia ko sama kelena na ba réseaux sociaux. Très bien. Ben tubla message ya kota na injo ya honorable Didier Nkongo ndoyi tubla base nge babika dia ko bana ko tuba ko finga ko tuba ba imbi na contre honorable Jonas. Mais quoi na injo ya honorable Jonas tubila base nge babika dia ko finga honorable Didier Nkongo. Pour beno zole benga sadisa Congo central. Benga na ku aider batu. Benga na pesa batu bisalu.
tout ça. Combien de personnes à chantier il y a baka bisalo ba chômeur mingi me katula comme comme l'idée en Congo, combien de chômeurs à men katula. Alors il y a petit na lomba na benu. Quand même vous avez voir kada benu sole, nous on a tout ba mauvais. Mais vous avez ba valeur bino mi balé. Muke baka benu na Zulu, beno bika kokota nyanya kwa cho kibwezi. Bete na Congo central kibwezi. Bo finga na po batka bena wiza na ve, ale beti luta ba plateau ba pesa betu ba mbongo, bete profiter pour moi là na ba journaliste encore. O beti ko kutana di Jonas na Kinshasa. Bete mambo ba guerre betu zona betu ya na Congo central. Quand Jonas Vanaka, honorable Jonas Vanaka, mutu kuna ya Rwanda, ou bien quand ni pays, va continuer la guerre. Honorable l'idée qu'on quand Vanaka binde kuna, va continuer la guerre. À quoi pas nyonso, va que bata Congo central na bas fleuve, melomba na benu, ben Vanda ini. Voilà, merci. Je crois que c'est un message fort d'un grand leader, les Blancs Congo. Je crois que comme les Bandeko, hein, à niveau il y a les deux territoires. Territoire il y a Tchela et puis territoire il y a Lukula. Voilà, vous sentez que quand côté la mutumo sive, mais souci nandi ku finga ku zonza na surtout na ba réseaux sociaux, il y a qu'un botte vers na ku la beto mingi, il y a kula surtout ben les hommes d'État. Voilà, que dire de la gestion du Congo central sous les gouverneurs grâce Kwanga Maswangi Bilolo et les Blancs Congo, on se souvenir un moment c'est vrai, histoire, il y a Guibandu, un jour, le société et au coma, tant il y a grâce Bilolo, n'est-ce pas? Oui, oui. Et les loyaux, Bilolo est dans le pouvoir. Oui, Bissot est en pouvoir. Sikoyo, les Blancs Congo, ba les Sengoulou, ba pesi ba tunyo so ba poste, oyo kende muli, oyo chaboué, son nom tout le monde sur les Blancs Congo, Azawapi, il ba pesi Azawapi, les Blancs Congo Azawapi. Bon, n'a nil pas. N'a nil pas. Malgré ma kele les nyonso yo au salaga. Oh, mais il faut te servir nan batu pour ma kele les athènes à Congo central. Pouvoir les ngai. Pouvoir ndenge za ngana aux apprécier pour. Oh. Batu bazo kenda ba bank. Il va kende ba joie. Récupérer moi ba biadi yo. Ngai rien ata 1000 francs na zo kate. Mais pouvoir les ngai. Pero zo lela. Na ko lela nanani. Na ko lela nanani. Papa, ngana kolela soki gouverneur grâce Bilolo azoka kosala ba misala te. Et osala nga soni. Pe na kokoma opposant na cadre gouverneur grâce Bilolo azokufisa nga soni. Mais pona musala. No bunda bitumba. Mais na bunda ki po province tombo mana bunda ki te pona zo musala. Pona musala ta na salite, mungana sabilanga mo déjà na boala. Dona sala zamba na nga mungesa kufua chatu fe. Moi, mes écoles, les allées, moi, Milo, comme Mickey, les allées. Merci. Merci beaucoup. Alors, tous autres continuez d'ailleurs. Les Blancs Congo Yebisabiso, les autres, on a gouverneur Yassika, gouverneur Moussoussou, Guibando, assez accueilli. Nous avons la magam. Est-ce que maman, tu as bien, et tu as ma bien, et tu as mon keba, zala sincère, ma image, émission enregistrée. Et un jour, tu vois que nous sommes imaginaires. En tout cas, province, c'est ça qui toque. C'est ça calme. Au moins, ndeko sondo, naza na expérience na province. Naza te muntu na yaki 2 ans passés ou bien 3 ans passés na province. Province yo, na fana depuis, Matadi na fana depuis 89. Na mboko wa Matadi. Na botami na Mwanda, na ye Matadi 89. Mais na kendaka mingi mayombe. Pour exemple place mutolo ya bakoko na ngai ezali. Alors na fana mingi na ba vie ba vuidi babingi na sima professeur Masiala Masolo ancêtre na fana na ba vie Chasali Tumba na fana na ba vie Mbachimbacha ndemo konji na fana na ba vie Lu na fana mwa mukena ba atumatu bwana tout ça. Donc na moni province eza calme ils ont avancé. Pourquoi? Au moni province neko gouverneur grâce Bilolo temps a eu pouvoir a écouté caisse vide. Allez esouke la wana caisse ezana ngona elo côté mais koti susu batiki suma na ba nyongo. Siko ndenga batiki na ba nyongo gouverneur grâce Bilolo aza obligé ya chaque fin du mois à futaka $500,000. Nyongo neza nini bazwaka nini?
Il y a un peu de expliquer. Province de foot à Bagnon. Nana Zoaga yango. Mais mutazo ngo Gibando tika ibaniongo wana pon ndeko Justin Lwemba atika ki kesi na mbongo atiki pe niongo te. Mais ndeko Gibando aye avoueti mbongo nyonso akoti su baniongo na babanki. Do baniongo wana mutazo futa ngo gouverneur Grace Bilolo ou bien gouverneur provincial. Bazoko futa baniongo. Ngai fona luka na kutana na Oyazaki ministre finance ya Gibandou. Le sénateur Babi Vango Amega go expliquer ce qui a solo parce que le sénateur Babi Vango tika ko kangisa ye ko lukile ba problème pe ko lukila Gibandou ba problème. Oh excusez au moni ngata na ye ko loba ça na interview tika ko lukila bango ba problème ngaza pourquoi ndako pourquoi biso école ya ndeko gouverneur Grace Bilolo eza école ba polémique té. Mais na meki koloba po naza chef d'état-major général naza peli so mukonji ngana garde ka pouvoir a mukonji ngane nazo silisa rébellion ngane nazo silisa la guerre ba opposant ngaine nazo silisa ngo. Alors ndenge naza na vision mukonji alingi ba polémique té. Mais ngana lobby moi muke pourquoi population va comprendre province eza na libulu mais libulu wana ezosi la calamité yango nazoko senga na population bo kitsa motema na bino bo pesa biso 2 ans oyo bo pesa ki Gibandou sans problème sans ba polémique ndeko sondo oyebi sega Gibandou na yako finga Gibandou te na yako lobate na tikela ke temps na tala na 2 ans wana soki akosunga biso bien inane mais na moni 2 ans moko foutera ba gouverneur ya Koko Central c'est Gibandou. Bolimbi sangai bandeko na yete na sala polémique po azo atobla batonga na e place azali a traiter bato na ngo bato maladi do limbi sangai na limite to tia kotaka ka Gibandou wa pourquoi engwa ngo bikisa momo ya muntu tension ikozwaye moi ko bikisa de sous momo ya muntu ezate de yango gouverneur Grace Bilolo alobaki to boyi ba polémique to boyi kotanga baba banotanga ba kombo ya ba politicien ya ba ne Congo yango bolimbisa ngande na uti kotanga kombo ya ndeko Gibandou. Voilà les blancs Congo Fumutoto Yala Kayala. Alors jour organisé qui conférence de presse il y a 100 jours il y a gouverneur mais il fallait déjà être surpris il fallait gouverneur hier mon gars expliquer ni déjà ici à Sali. Si tu vas battre dans 100 jours, Martin Solo, conseiller en communication, Martin Solo, l'homme du moment. Maître Pokas, l'homme du moment. Conseiller du politique. Batomayele. Le banan. Voilà, savant, Batomayele. Bon. Ndeko Sondo. Toti kananu. Toza ba ne Congo. Na vraiment mais tout batena ki Congo ni loi na gena monis ba député national voté que ça na problème à 100 jours ata provincial ata national loi qui élevé il y a kende directeur erina directeur du cabinet Vital Kamerhe Yann fondé que membre na 100 jours il y a que officiel fait membre 100 jours Yann créé que yawo il y a que quoi ba député voté que loi ina il y a la constitution il y a que levé il y a que membre Vital Kamerhe donandimi Vital Kamerhe pe ça moi monto na hier a sali likambo pe ba twazile ngobezi ba komi 100 jours 100 jours eza na ngote obligatoire 100 jours ba gouverneur mususu kutu bazo kipe na bango makama 100 jours te mais Ndeko Grace Bilolo aza trop télévision te aza trop de terrain de bozela raete na ba plateau bozela raete na ba interview bozela raete na ba chantier yo kanisi ba bourgeoisie ba kokota place to kota wana na zamba wana to kota tant courant katana en bourgeoisie na zamba wana na ba sende ozoni ata ba sende po babo ya ibobo ya ko filmer ba place moko boye lokolo ya gouverneur kangama ki ba sende tozo kata ba sende mazo continuer na batu mususu o ba kinwa o to yebelite ba douter ba kolinga kokota na zamba ndengwana hein. Donc il faut to sepela to protéger pouvoir na biso omoni ndeko
dernier espoir ya Congo Central c'est Grace Bilolo. Donc son Ndeko Grace Bilolo a échoué et Sili Congo Central bi ka be dia tubla mamba Congo Central ngana wuti et pas ya Modeste Bayatu olongwe na wuti kuna et pas na ye na ki na wuti okuta na ye aye bisinga en tout cas nazo se pla Congo Central ne bakele les asu mingité c'est vrai oui un mouchoïd azolo bazo se pela alobi pe les blancs Congo bo simba jeune wana azana avenir wana mama solo wana menga nazolo bango na télévision za radio te là il faudra que kina no vérifier ngamo na kutana na ye moko pe kende ko kuta ye akoyebisa yo sénateur ba azo sepela mingi na Grace Bilolo abi vision ya Grace Bilolo pendant 5 ans Congo Central et Kotomba. Ça c'est un témoignage. Oui. Alors nakota la boye nenge Grace Bilolo a eu pouvoir. Ba signe bilembo pene za o déjà c'est sali pe tokoko espérer na avenir moko ya malamu pona Congo Central. Oui. Omoni Ndeko Martin Solo à vivre dans des conditions ya malamu trop atangi pe na ba vie ya malamu trop comme Ndeko Pokas ba tout moko baza très motema malamu beaucoup jugé Ndeko Martin Solo na tango azali conseiller te parfois moi orgueil ya muke mais na minute yo Ndeko Martin Solo azala so orgueil te azala orgueil non moi orgueil ndenge bato bazolo ba libanda ozo comprendre donc nazo ko expliquer pour to sol senga kimia ezala donc batou eloko mususu batakla Martin Solo ba benga ka orgueil mais pour ça na pembe na ye na lelo yo azana orgueil te donc Martin Solo azana orgueil te ce que batou mususu bazo attaquer en tant que Martin Solo oyo ba ye bangi na kala bazo attaquer te attaquer conseiller mais nazo regretter na ba journaliste ba o bazo pelisa monto avec bazo ko attaquer Martin Solo conseiller ya communication et ce sanga mawa pourquoi ils ça la mawa asa chef na bango chef banan chef ba journaliste ata ozana gouvernorat te akope son service akope créer les chaîne na bino marché mais si koyo tant bozo ko attaquer ce qui bon moni na mabe ce qui est vrai to chana Martin Solo asa conseiller à gouverneur oui biso ba journaliste sozara na mo continent biso awa oui président sectionnaire il y a INPC oui Union nationale de la presse du Congo oui moi mboka Dieudonné Mwakadimbi bongo soki yo journaliste alors nazo pesa ka éclaircissement non yeso wumela Solo azo représenter autorité na o etali makambo ya communication et presse nengo lobi akoyi ko pesa yo marché yo journaliste donc voilà mais zela aza chef quelques journalistes peut aza chef na bango voilà ba journaliste mususu baza affilié na gouvernement à niveau ya gouvernement aza chef na bango akomi chef na bango mais tant bazui po akozwa tous les journalistes ba rankini mususu fato to ba vérité ba rankini mususu Ndeko Martin Solo aza na ngote et à part aza na ngo o balobaka o aza ogeye o pusana pemena aza ogeye te mais ba rankini mususu pe eza ndenge batu bakoti mingi te kuna o batu gouvernement so bazui tous les journalistes bakoka kufuta bango te po ba journaliste baza ebele mais o bakoti te bango bazo critiquer souvent ba o bakoti te bango bazo critiquer alors yango nazo ko senga mais ezaka kaka ba journaliste te zela na mona ozo loba nawo mais yango na lingo chiter makama ba journaliste et loka nazo senga na ba journaliste so bo moni moi erreur moko boy soki po musuwa loba biso to attaquer na biso Grace Bilolo te biso to attaquer Martin o mais ce que zo attaquer Martin Solo vous attaquer direct Grace Bilolo pour avoir aussi ma gouverneur Grace Bilolo il faut banana ba conseiller na ba directeur du cabinet ceux qui ozo beta bango masasi e ba ozo beta direct gouverneur masasi alors yango molanga na très respect na ba conseiller ya gouverneur de province et ça tendait na solala gouverneur de province na ba no manquer respect na ba conseiller alors yo journaliste ozolo bangana zo attaquer na gouverneur te na attaquer Martin Solo mais ye bango ozo attaquer direct gouverneur alors ceux qui ozana idée
aza librement ko yamba yo oye ko baksa implice lelo to tika ba makamba ba réseaux sociaux. Merci okoloba na yo. Voilà, merci mon amboka les blancs Congo fumutoto yala kayala mutuna ngana tuna kiweza boyi. Depuis grâce bilolo ye azu ebonga. Nini ya malunga o ase asali po kumisa ye po ba we. En tout cas grâce bilolo vraiment a osala musala. Yango mutuna ngana tuna kiyo. Mindeko total ya kaka tozwa kaka eloko muke ba yebla muntu azosa musala na eloko muke. Ngoma changulu ye. Combien d'accidents ça m'a dit bon on est mataki bo. Ponjela ndako na yo ngoma changulu ye. Bo ka série ya ndeko giban bo limbisa ezo senga kaka nazo ngamwa muke. Donc série ya ndeko giban bo on est nini oyo nini ba benga ni dali oya ku balabala e mataki. Combien d'accidents ça la mawana. Mais ndeko gasi bilolo azui musa era ba voter na ba député chef de l'État a libéré ordonnance pas même des semaines bon wana bakundiango basaliango njela ya buima embouteillage esili ezalaki place wana bawewa ezokwea tu musuna mona tala mama na zemi munene ba meme na wewa alizomata buwewe mati penza bu mama wana na mambele to yebiche so akeno kufa so kindenge nini batebele babuka na banjela wana ndeko grâce bilolo asaliango tokei na njela biso couvent ndeko grâce bilolo asaliango tokei na boma place na Kiyuma et ça la même 3 ans série batu wana bakoki ko bongisa ngote ndeko grâce bilolo asaliango série batu wana tokena na frontière donc na baka Congo kuna na kati pont moko ezai kuna pont wana yango ezo aider ezala ba frontière musi ya chela po ba leklaka na njela oyo honorable Jonas azo sala bato chela wana ba leklaka na njela wana pont wana ebukanaki ndeko grâce bilolo ahuti ko sala to zobosana ba bilolo ebele batangi te na 100 jours oyebi babugumense na ba pesi babugumense bazui bambongo na ba azofuta na ba député oyo ya ba conseil communaux bazui bambongo oyebi ba monta bazui ba budget na bango combien les 4 commis et tous en 4 3 commis combien toke ba boma tous les secteurs c'est grâce bilolo bazo zwambo. Voilà, merci beaucoup. Je crois que les blancs Congo Amérique peut ça juste résumer. Mais tu équipé à niveau il y a Songolo Lopekuna grâce bilolo a salipé ba œuvre mususu na ngambo wana. Kuna kutoko lobate po eleki trop. Soto zuit louozi Songolo lo ba bénéficier mingi. Voilà. Alors toko baseko ko bientôt aussi ces émissions. Tango yozo loba olobi yo zawana pona kosilisa ba guerre ya ba opposants. Oui. Mais tant que tozo kotala ba opposants mususu, c'est vrai. G8 par exemple, jusqu'aujourd'hui azo continuer ko ça là opposition. Dans ce sens que tu bien en opposition entre guillemets, mais azo ça la critique. Il y a makambo dans la province. Alors oui déjà, mais bele critiquer. Ils ont gagné dans les réseaux sociaux. On est incapable de convaincre. Bon, ndeko G8 a très nécessaire. Namboka pe opposition pe faye zalaka. Opposition ezate ermbo e faible rapé pouvoir. Ndeko sa opposition a sa mabete mais afingate. Opposition mususpect ako sape ba noti azo koma azo tinda gouverneur aza numéro gouverneur ako pe sape gouverneur conseil aza opposant mais en tant qu'aligni mboka na ye ako pe sape gouverneur conseil oui ndeko j'ai outi to ça même 5 mois 6 mois to solara sauter mais aza pe na droit ko komela ngai conseil atindeli ngai na tindela ngo gouverneur ce qui a moni ngai pas moyen asolana conseiller politique Pocas ako yeb ça peut mettre Pocas non idée za boye
eza malamu opposition eza mabete mais opposition ko finga yango eza mabe opposition il faut ko pesa conseil pour ndeko G8 na ko yate na télévision na ya na ba no manquer ndeko G8 pour baza parmi les fourmis oyo bako aider un jour Congo central mais ezaka ka encadrement ceux qui bazo ko encadrer bien aza muntu moko il faut to pesa pe ba moi ba respect mais yende azala na bitidi ya ko finga raté azala na ba idée moko malamu mais ba idée wana ame makango na nini dans sens que to yebi biso na bango province oyo wapi to ngome mango na kala to yebi alona lelo yo souci na biso ezali province oyo ba lemba ba ezalate province moko boye ba fan bona ko mona kin Congo central bitumba na bitumba za kuna tozo salir ndeko na biso bango ba jeune leader ponga za vieux leader merci bazo trahir jeune leader gouverneur na bango ya jeune. Voilà, merci beaucoup. Je crois que le message est passé dans mon amboka G8. Mais en tout cas, à notre grande surprise aussi, de Monaki, mon amboka Papi Maba, Tsakou national. Bobenda kina ye, ba débat, belé. Mais naye ko mona ba image moko aye ko tala yo. Je crois qu'il n'a pas tout. Non, il y a qui awa après alanda inga sustana kufela ki petit serre na pat. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'était passé? Ni neleki na kachiwana pour que lelo na sentir yep na netache na se. Lelo yo soki otake gouverneur grâce bilolo ndeko Papi Maba na yo. Oh, biso to na uto postuler seni abimisa ingate naza grand leader nako ba kinate ko répondre mutu nyonso mais donc pour wana to tikeli sko ba Papi Maba bazwa en charge nganta na comme chef d'état-major ye aza chef de guerre aza chef de guerre na mona ki faka na benda ye po ba oyo ya biso pe bazalaki na ye bazotinda ka finga ba mikonji. Oh oui, ils ont révélation. Oui, bah oyo bazo bazana gouverneur grâce bilolo bazo utiliser ba finga ngai ba finga gouverneur ba finga honorable président Papi Matezolo ba oyo kaka to liaka na bango to fanda na bango. Vous avez pas preuve? Oui, nous avons pas preuve. Kotanga ba kombote. Na kotanga te na yete ya wapona ko panja ngana ye pona ko sangisa. Très bien, alors kimia. Alors sikoyo yepe bazo pesa ke ba faux données même au mona ba finga biso to simbonga premier ministre na ki na nino ezaka biso na biso kaka o tangu ba ye ko yebisa ye yo oza mwana ya Jacques Mbadu ba wana bana Jacques Mbadu ya premier carré nini ozo no makara ba grand na yo respect les blancs ko moza muta malamu abenga kinga asenga inga pardon alobi soka ko ya na ndako tonga ye na ndako tanga koti na ndako nanga akoma ide ya beni na lave ye biloko wana na yebise opposition ya Luvundu ya vanda ngani mbo TV ozana ba talent petwana il faut te protéger ayebi communication ndenga yebi communication azana biso na minute Papi Maba azana kati ya carré muntu akobengane azate po aza chef de guerre et chef d'état-major général. Donc Papi Maba tozana e apparemment beaucoup zo batonyo so ba ono tsama kelele beaucoup zo bango. Non, il faut to zo bango pourquoi province ezala na calme pour na nini gouverneur ezana yo peta bazaka yo na gouverneur alingi makelele te. Un moment on sa yo pour no tsama kelele atuma to na zara yo. Non. Kaya ngaya atuma to bwana ezalaki problème à Justin Luemba. Ya mamimi yango na silikila ki atumatu bwana mais eto ya ko vérifier ezalaki nango entourage ezalaki atute yango yemo Justin yebisi ngai mwana mama kitisa ba arme yako kitisa ba arme alors na minute oyo neto zaboyo Papi Maba ba chaki na ba erreur trop na batu mais ndenge ayepa nanga akomi corriger bomona Nicolo azo bouger non akomi kana ba témoignage
akomi kaka ko loba makambo mwana mbote papa même na Martin Solo donc ko bekate soko simi Martin Solo simi alors liloba suka ba ko bomba likambo liboso to lobela ki bitumba oyo to ko bien bitumba te mais moi ba incompréhension entre honorable Didier Congo na honorable Jonathan Chundu okoko loba nini loba suka pona bana chela na bana lukula bana chela bana lukula bana Congo central liloba na ngai ya suka mwana tu bana kikongo bapanya munu betina besoin Didier Congo kwa na ntwala betina besoin pe honorable Jonas and kwa na ntwala alors beti voix na ini po kangeso kwenda na changano ngeke so sange lutila kana chela kangeso bima na boma kini ngeke so sange lutila na lukula de betike mutu mos betu bika wandia ba mamba ba makelele ba zole ba na tu baba diave merci beaucoup ya mebika na kaka batu benu bika wan ba mamba on memanisa alors samna gouverneur mgede na diamba kutuba fait pour ame convaincre que déjà population ni sa Congo central mukeka na diamba chuka ya kutuba Martin Solo anke jeune comme ben mumke vieux leader ya que jeune leader ben ba jeune leader kan mambu kele ben ngona taken ve na réseaux sociaux ben kutanandi ben pesani conseil comme conseiller politique mec Pokaf mutama mayele ben ngena doit kukutana na yandi ben pesani conseil donc ya ukaka mambo chuka fanda na mundu yane la mona pasi na ntima mambo yikena sana ni pasi na ntima kani muinjo muke vana libre na kuyamba mutu nyonso bene na kuiza betu mesolola sana kubongisa province ya betu. Matondo Mingila, c'était le parole de Les Blancs Congo Fumutoto Yala Kayala, autorité morale de l'ASBEL Makuku Matatu de Kasangulu à Mwanda. Chef d'état-major, il est très proche du gouverneur grâce Kwanga Maswangi Biloul. Hein? Je crois à un moment, un jour avant l'élection, l'élection Yakala, Oyo ba Gibondo Alekaka, Mutumoka a besoin de policier. À l'époque, parce que M. Mouato Misango et Zawate, le Blanc Congo a fait un témoignage à Mutumoro Boye et j'ai compris, et les loyaux, j'ai compris que vraiment, et ça toujours proche. Mais Balobi, est-ce que les Blancs Congo ont trahi grâce à Biloloté? Ngai, ngai ngambongo wa babite. Ba o balia ka mbongo. Ngai soko lingi, ngai soki yo lingi, omoni province oyo. Toyeko panjate. Mais bandeko oyo bazolinga obunisa province baza monka mibale. Baza misatu te baza mibale pe baza ba jeune batika esprit wana. Ngai na benga bango te pe na bloka bango na liaka pe mbongo na bango te. Merci beaucoup. Je crois que tout le monde a besoin de Kimia, mais yo posa nkolo, vous avez au copé ça on peut concept pour bazonga nanzela et surtout que entre guillemets vous avez équipe moko. Alors, merci en tout cas de nous avoir suivis et bonne suite au programme de la radio-télévision Zola. Merci na les Blancs Congo ndenga yeko bombola ndenga prometa kiango. Ba vérité nyonso. Bon les meso. Mwene. Allez, ciao. Ouais. Trop longtemps que tu nous fais perdre le temps. Depuis 40 ans, tu refuses de foutre.